Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Naïb Sarabino qui est la bino ezalera vraiment devoir pour Nabiso Yangwana, ceux qui a koloba ezali to mankakate, en tout cas to ya kapona ko solo là, et le mona bino bae o bopesa biso ngolu quoi. C'est-à-dire ceux qui vous s'abonnent à on a katia MK Mbelou TV officiel, c'est parce que bopesa biso confiance, si je peux bien le dire. Voilà. Bon dimanche na bino bisika biso ezami bino, nzambalola apambola bino. Voilà, le loto memeli bino o ezali message moko très important. Balobi matalana matalana téléphone ya yote oligi yozuwa selfie matalana veut dire moi le grand mon pas au Kofi Olomide tata mobimba bientôt na Paris na orchestre mobimba pardon ya quartier latin et aux ala somme mon pas lobi pe sa chance naba musicien hein au bazuya na France wana c'est-à-dire batunyo soba na France wana déjà bozala déjà mitema ya kokita parce que bozo bango bila bozo ba mama si ozala wana ka ndenge ezalaka na message moko très important ngamo na za témoignage vivante c'est-à-dire chaîne obozo mona YouTube alongola ki yango donc tozo zo mikolo ba message mais soki YouTube alongoli chaîne na yo contactez biso na numéro o eza ko s'afficher comme ça tokoyeba ndenge nini ya kosala prochaine na ezonga osolola kaka ndenge ezala. Donc voilà ma grande famille, je vous aime beaucoup. Donc biso to la nana no matalana merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Matalana, téléphone na yete kaka kosala video. Matalana, évite kaka kowele na micro. Matalana, soka komi esika tanenge akoma kashite. Matalana, papa na biso ya banda na kimia. Matalana, singa mama singa biso ya banda na kimia. Matalana, soka komi esika tanenge akoma kashite. Matalana, téléphone na yete. Alors nous, on est le quartier latin international. Vous voyez pour la bino, on c'est la boue comme un zim, c'est-à-dire on s'est préparé. Je vais vous annoncer officiellement ce qui va se passer. J'ai des gens à remercier, mais je le ferai dans 2, 3, 4 jours. Donc vous en essayez, on va plutôt bien. Quartier latin, baya. On peut bailler. Binopé, Toyé. Binopé, Toyé. Toujours. Bon la bino. Allez. Matalana, téléphone na yete kaka kosala video. Matalana, évite kaka kowele na micro. Matalana, soka komi esika tanenge akoma kashite. Matalana, papa na biso ya banda na kimia. Matalana, singa mama singa biso ya banda na kimia. Matalana, soka komi esika tanenge akoma kashite. Matalana, téléphone na yete kaka kosala. Alors nous, on est le quartier latin international. Vous voyez pour la bino, c'est la boue comme un zim, c'est-à-dire on s'est préparé. Je vais vous annoncer officiellement ce qui va se passer. J'ai des gens à remercier, mais je le ferai dans 2, 3, 4 jours. Donc vous en essayez, on va plutôt bien. Quartier latin, baya. On peut bailler. Binopé, Toyé. Binopé, Toyé. Toujours. Bon la bino. Allez. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir.
nayebisaka bino ke kosalela bino ezalaka vraiment devoir mpona biso yango wana soki ya koloba ezali tomankaka te en tout cas toyaka mpona komia kosolola elongo na bino baye oyo bopesa biso ngolu kwa c'est-à-dire soki bosabona awa na kati ya Mkambelu TV officiel c'est parce que bopesa biso confiance si je peux bien le dire. Voilà, bon dimanche na bino bisika biso ezami bino nzambalola apambola bino. Voilà le loto memeli bino o ezali message moko très important balobi matalana e matalana e matalana matalana téléphone ya yote olingi yozuwa selfie matalana veut dire mo le grand mopa au Koffi Olomide tata mobimba bientôt na Paris na orchestre mobimba pardon ya quartier latin et aux ala somme mopa alobi pesa chance na ba musicien au bazuya na France wana c'est-à-dire batunyo ba na France wana déjà bozala déjà mitema ya kokita parce que bogozo bangobila bogozo ba mama si ozala wana ka ndenge ezalaka na message moko très important ngamo na za témoignage vivante c'est-à-dire chaîne obozo mona YouTube alongola ki yango donc tozozo mikolo ba message mais soki YouTube alongoli chaîne na yo contactez biso na numéro o eza ko s'afficher comme ça tokoyeba ndenge nini ya kosala prochaine na ezonga osolola kaka ndenge ezala. Donc voilà ma grande famille, je vous aime beaucoup. Donc biso to la nana no matalana e matalana e matalana matalana. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Matalana, téléphone na yete kaka kosala video. Matalana, évite kaka kowele na micro. Matalana, soka komi esika tanenge akoma kashite. Matalana, papa na biso ya banda na kimia. Matalana, singa mama singa biso ya banda na kimia. Matalana, soka komi esika tanenge akoma kashite. Matalana, téléphone na yete. Alors nous, on est le quartier latin international. Vous voyez pour la bino, vous voyez pour se faire la boue comme un zéro, comme la c'est-à-dire pour se préparer, je vais vous annoncer officiellement ce qui va se passer. J'ai des gens à remercier, mais je le ferai dans 2, 3, 4 jours. Nous vous annonçons, nous sommes bien, quartier latin, Baya. On peut bailler. Binopé, Toyé. Binopé, Toyé. Toujours. Bon, la bino. Allez.